dossier pasteur Lifoko du ciel. Nabandi ebela batuto yebi le pasteur Lifoko du ciel. Bande konanga basango ezalaki somo depuis, si je ne m'abuse pas, depuis le lundi. Au basango eyaki kozala somo concernant empoisonnement. Il y a pasteur Lifoko du ciel. Quand de boyebi chez Mama Etoile Nines TV, nalingaka toujours koya ko pesabino ba précision ya makambo ndenge ezotambola parce que ebele ya bato babengaki biso, ebele ya bato bakomelaki biso, ebele ya bato penza balingaki bayeba situation ya pasteur Lifoko du ciel esukeli wapi, eske eza ndenge nini kande boyebi nayeli bino bandeko nanga basango lisusu ya malamu concernant le pasteur Lifoko du ciel. Naye kopesa bino ba précision quand ndenge ezalaka na état de santé na ye ekomi ndenge nini. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Inès TV. Salut, 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 chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bande konanga kande na bete la rabino lisolo soki ya koloba awa ezali nakoya soki ya kobete la sete ezali awa nakoya soki ya kosolola pe ezali nakoya toujours et encore na lombangu nayaka toujours soki na monike matière ezali dossier ezali situation pe circonstance ezali yango bomona kanga nayaka toujours et encore na lombangu lelo na yeli bino lisusu basango concernant pasteur Lifoko du ciel bandeko nanga kande ebela batu tolanda émission ebela batu balanda ki émission on a salaki s'il vous plaît la famille tango bo landaka émission avant bo benganga avant bo commenter rassurez-vous que bolandi émission du début jusqu'à la fin bo comprendre nini tozoloba po mosusu totiaka pe ba titre pour na attirer attention na bino toyebi peuple congolais eza peuple moko elingaka nango songi soki totieli bino titre kaka ya makambo ezolobama boyaka kotala biso te alors totielaka bino ba titre ya koatire boya koyoka nini bazoloba na kati la plupart des gens babandaki kobenganga mama Étoiline biso toyoki ke pasteur Lifoko du ciel akufi nayebi te na émission nini nga nalobaki ke pasteur Lifoko du ciel akufi s'il vous plaît bolandaka émission du début jusqu'à la fin yango bomonaka bato mosusu ya beaucoup de gens o batindelinga ba message concernant pasteur Lifoko du ciel boyebi na répondra ki bino te na yokaki ba audio botindelanga ba mosusu bakomelanga na répondra ki bino te pourquoi parce que j'avais compris que bolandaka émission jusqu'à la fin te bo bandaka na ebandeli mbala moko mosusu talika titre yo wana na komela mama Étoiline bolandaka émission du début jusqu'à la fin eza bongo na émission on a salaki na ki kopesa bino makambo oyo ekomelaki pasteur Lifoko du ciel ya église ya Branham. Pasteur Lifoko du ciel ba invitaki ye na convention moko ya ba jeune international epai ya pasteur Nathan Epenge. Kuna le pasteur Lifoko du ciel akendaki koteya. Bino moko boyebi na ba convention ya ba jeune akendaki na ye ateyi. Na koteya wana ateyaki aye kosala ke ba mate esili convention wana esili ifale azonga. Azwi mutuka na ye tango amati na mutuka na ye akomi ko conduire mutuka na ye a sentir neti ba piqué ye na loboko moko sentir moi douleur moko ya makasi bon asalaki na ye semblant tango asali semblant a continuer na ye ko conduire mutuka na ye ti akoma bisika ifale alala tango akomi kuna akomi ko sentir ba douleur insupportable akomi ko yoka bien te. Donc butu nyonso mobimba anyokwama penza makasi mais quand de boyebi aza musala nzambe en tout cas atiaki makambo wana nyonso na maboko ya nzambe asambelaki penza makasi nde na kolamuka na tongo aye ko informer ba proche na ye bino moko boyebi kaka soki opesi sango na mutu je m'excuse mutu na mutu azalaka toujours na ndenge na ye ya ko interpretaka sango oye apesaki bato mosusu ba interpréter yango te non il paraît que le pasteur Lifoko du ciel batielaki ye poison situation na ye état na ye eza bien te donc la plupart des gens bayaki surtout et encore ko exagérer
na situation oyo ekomela ye. Bato ebele babandi okanisa kaka ekoki kozala poison, mais biso bana nzambe toyebi na biso ke soki oke koprêcher liloba nzambe, surtout soki oke kosala ba délivrance, parce que délivrance esalemaka te ke non kaka il faut prière moko makasi, il faut pasteur asimba yo. Délivrance mosusu esalamaka kaka na parole. Tango mutu azo prêcher, soki mutu wana aza connecté na nzambe, aza connecté vraiment avec le Saint-Esprit, au travers kaka ya parole o mutu azo teya, okoki kozwa délivrance. Alors tango délivrance pe esalamaka, ba retour ya ba attaque pe ezongaka, ezalaka bongo. Wana eza kaka ba retour à ba attaque. Et aussi pour vous informer que le pasteur Lufoko du ciel aza pasteur moko azalaka vraiment combattu. Omoni mutu soki aza na eloko nzambe na kati, bitumbe ezalaka toujours ebele. C'est comme ça. Alors, lelo chez Mama Étoiline Inès TV, na ye ko informer balandi nyonso o balandakanga, ya ko ya koloba ke non, bako sabino te, le pasteur Lufoko du ciel aza bien. Aza penza bien, eta na ye eza bien. À part kaka butu wana ya dimanche, après côté ya, oyo anyoko ama penza makasi, to la mukaboye lundi, déjà le pasteur Lufoko du ciel ayokaki na ye bien que bakendaki na ba hôpital basa balandeli ba traitement na ye nyonso, même akam nyonso ezongaki nango normal. Et d'ailleurs pour votre information, na église na bango eza na frère moko akufaki, abandai kutu kolandela makambo ya matanga ndenge nini bakokunda le frère. Donc le pasteur Lufoko du ciel aza bien. Baya koko sabino te, s'il vous plaît. Toyebi ke monde ya réseaux sociaux ezo ya vraiment ko exagérer. Bato bazo exagérer, il y a même de ces personnes au balobi qui non, azan ambeto à hôpital, parce que moi je me rappelle les ans de komoko abenga kinga. Alobi non Mama Étoiline, pasteur Lufoko du ciel na minute to loba d'ailleurs azoko kata kopema te. Nga muto apesi nga ba précision nyonso eza muto aza proche ya makasi ya pasteur Lufoko du ciel, et puis muto ango aza pe pasteur ya église ya message. Moyen na mentionné ba kombo eza te. En tout cas, i papa wana aza pasteur abenga kinga, abenga kinga penza, et après ko benga tindelanga ba message pour na ba confirmation asenga kinga penza ke non kende opesa sango ya koloba ke non le pasteur Lufoko du ciel aza na ye bien, azo kufate, aza te ke non azo bunda na pema na ye te. Il va bien, il se porte bien, azo fasa la kutu ba activité ya église na ye. Un grand merci na papa pasteur, moyen na mentionné kombo na bino ezate, que Dieu vous bénisse depuis Lubumbashi, hein. Zamba lola pambola bino, kande balobaka na Swahili, Mungu amibariki sana. Mungu amibariki pona ba information, yango na tiaka toujours et encore ba numéro ba téléphone. Soki tosali émission moko boye, oyebiki ozana ba précision moko boye, oyebiki ozana mwa kandenge ezalaka, benga biso. Totiaka ba numéro ba téléphone te ke non olandi émission te mbala moko komi kotuna Mama Étoiline eske ya solo akufi landa émission. Alors, à part ça, information na yeko pesa bino, eza information mosusu ya église ya tabernacle. Nabandi na émission nanga ya liboso o na lobaki concernant pasteur Lufoko du ciel, la famille. Biso nyonso toyebi ke le pasteur Lufoko du ciel abane koyemba banzembo na ye. D'ailleurs eza banzembo moko e consola ebela batu, eza banzembo moko e délivra ebela batu, eza banzembo moko e pesa courage na bandeko ebele. Alors tomonaki ayaki kokata na musique, akotaki makambo, akomaki pasteur, tango ba consacraki ye pasteur, akomaki na ye pasteur. Tango akomaki pasteur, ba rumeur ezalaki penza ya makasi que non, na ndenge eza boye le pasteur Lufoko du ciel azo ndimela lisusu nzambe Yesu te, Jésus-Christ de Nazareth azo ndimela ye lisusu te, ye akomi na ye kondimela kaka William Branham. Azo te ya lisusu sur Jésus-Christ de Nazareth te, akomi kote ya na ye sur Branham. Namonaki d'ailleurs, il y a même de ces chrétiens o baloba kutuna banzembo na ye toko bando yemba ngote, to bande ko landa banzembo na ye po abande ko loba kombo ya Jésus. Tango lelo akoloba apesi donc akomi ko croire, akomi ko croire na le prophète William Branham. Cela veut dire que ya komi na ye muto ya Branham, akomi ko croire
koadore Branham tokobanda kolanda banzembo na ye te. Kande boyebi mama Étoiline Inès TV, en tout cas nga avant nasala émission nalingaka toujours et encore ko se rassurer, hein. Nalingaka toujours koya na bamakambo nyonso. C'est ainsi ke nasololaki na papa moko ya église, surtout et encore ya message na mekaki kotuna ye papa wana baza pembeni, donc basololaka mingi avec le pasteur, nde apesaki nga ba explication nyonso, apesaki nga ba explication nyonso. En tout cas nakomeka kotiela bino mwa maloba ka ya moke penza oyo interesaki nga makasi, na olinga penza toya koyoka yango biso nyonso, parce que mokili ya lelo ezaka mokili moko elingi tellement koloba. Congolais azaka mutu moko ayokaka pe mingi, Congolais aza mutu moko alingaka toujours et encore koloba. Biso ba Congolais tozalaka toujours et encore somo. Alors nazotiela bino natala nanu na matisa mwa volume ya yeah. Ok, natia yango a partir à awa, voilà ya yeah. Siko na matisa volume awa. Le passé du Foko, sa croyance est que il croit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de William Marion Branham. Il croit que le prophète Branham, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Il croit que le prophète Branham, c'est le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Et que c'est un prophète. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas suivre tout ce que les gens sont en train de parler. Il a abandonné Seigneur Jésus-Christ, il le croit maintenant Branham. Comme s'il y avait deux dieux, un Dieu appelé Jésus-Christ et un Dieu appelé Branham. Non, 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 non. Je vais avancer avec vous par quelques hypothèses. La première hypothèse est que tu es celui qui lit la Bible. Je te crois, tu es chrétien. Oui, papa, je suis une chrétienne. Lorsque Dieu du ciel a promis à Abraham que ta postérité séjournera dans un pays étranger, mais je les délivrerai par la main levée. Cette histoire, si vous lisez bien dans l'histoire d'Abraham et dans Exode aussi, vous allez voir et comprendre. Lorsque nous prenons Exode chapitre 3 et Exode chapitre 4, vous allez voir l'histoire où Moïse était dans le désert avec le buisson, dans le désert avec le troupeau de son beau-père Jéthro. Et quand il était dans le désert, il a vu une vision. Dieu est descendu dans un buisson qui s'allumait dans une colonne de feu. Le feu était descendu et qui ne consumait pas le buisson, mais le buisson était en feu. Moïse s'est détourné pour voir la vision, a dit la Bible. Il voit le buisson qui ne se consumait pas. Le temps qu'il se demande, il a entendu la voix qui est sortie. Moïse, Moïse, oh, tu t'es saoulé car le lien là, c'est le lien le lien saint. J'ai entendu les cris de mon peuple là en Égypte, que font pousser par ses oppresseurs, c'est-à-dire les peuples d'Israël. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. J'ouvre un peu une petite parenthèse. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible nous dit Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Toi qui es là, qui m'entends, tu es une chrétienne. Tu peux dire mais montre-moi le Dieu là. Il n'est pas visible, mais il se cache en toi. Et quand Dieu dit, Moïse, voilà, je te commissionne pour aller sauver mon peuple, et Moïse a eu la commission. Il est descendu maintenant en Égypte. Autrement dit, c'était Dieu, esprit là, qui a utilisé un homme appelé Moïse pour aller sauver les enfants d'Israël. Alors, quand Moïse parlait, ce qui sortait dans la bouche de Moïse,
c'est Dieu qui parlait. Parce que autrefois, les enfants d'Israël, ils avaient dit, voilà, nous voulons causer aussi avec Dieu. Est-ce que c'est à Moïse que Dieu peut parler seulement? Nous voulons aussi écouter Moïse. Moïse, nous voulons que Dieu nous parle aussi. Et Moïse a prié Dieu. Dieu l'a dit qu'il se sanctifie alors 3 jours, qu'il vienne, qu'il soit au bas de la montagne. Même une bête ne touche pas la montagne. Toi, Moïse, tu seras au sommet là-bas. Moïse a donné le message au peuple, le peuple s'est sanctifié et le 3e jour, ils attendaient maintenant pour que Dieu descende, puisse leur parler. Et quand Dieu est descendu, c'était le grondement, c'était le tonnerre, c'était le coup de tonnerre et de grondement. Et les enfants d'Israël voyaient la mort, disaient non, 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 Moïse, on ne supporte pas. Dites à Dieu qui te parle, toi seul. Et quand le tonnerre grondait, et c'était les 10 commandements, Moïse, lui, écoutait la parole de Dieu, il écrivait les 10 commandements. Je suis allé avec vous dans les écritures là que vous connaissez très bien, parce que je sais que tu es une chrétienne et tu entends très bien ce que dit la Bible. Voilà que Moïse, quand il parlait, c'est Dieu qui parlait dans la bouche de Moïse. Les enfants d'Israël là ne disaient jamais Dieu de nos pères a parlé, tout ça qu'on soit disait non, non, Moïse a dit. Autrement dit, Dieu a parlé au travers Moïse. Dieu a parlé au travers Moïse. Tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas manger la chair humaine, tu ne peux pas boire le sang humain. Et voilà. Même quand Jésus était venu, quand Jésus leur avait dit que non, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ils ont rappelé à Jésus que Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Et quand il parlait que Moïse nous a dit, cela ne signifiait pas qu'ils adoraient l'homme appelé Moïse, mais ils adoraient les dieux, la parole qui était venue par Moïse. Parce que Dieu est esprit, ils ne pouvaient pas voir ce Dieu-là. Mais quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait dans sa bouche. Aujourd'hui, ma soeur, tu pars à l'église pour écouter la parole de Dieu. Tu peux rentrer et te dire, ah, le pasteur a parlé vraiment un point là, en tout cas très capital. En tout cas, aujourd'hui, Dieu nous a parlé à travers le pasteur. Le pasteur ne devient pas ton Dieu, mais ton Dieu, c'est la parole que le pasteur t'a prêchée, parce que la parole est Dieu, et Dieu est la parole. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Donc, c'est l'incompréhension des gens qui ne veulent pas croire la parole de Dieu, ou quand ils voient Dieu élever l'Ifoko du ciel, ils veulent parler du n'importe quoi au sujet de l'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel, c'est un simple serviteur de Dieu. L'Ifoko du ciel, il croit le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur. L'Ifoko du ciel croit les prophètes que Dieu a envoyés dans cet âge, William Aaron Branham, comme le serviteur de Dieu, et Dieu a parlé par Branham. Donc, c'est comme je peux vous donner un autre exemple. C'est que l'enseignement qu'on est en train de donner aux enfants de maternelle et de l'école primaire et de secondaire et de l'université et des licences et des masters, il y a la différence. Il y a la différence. Tu ne peux pas prendre un professeur, je ne sais pas, de l'humanité pour l'amener aux étudiants qui font le master pour leur apprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner? Et on ne peut pas prendre aussi un enfant qui est à l'école primaire, l'amener à l'université en G1 ou Bac 1 pour apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce qu'il va écouter? Donc, je comprends qu'il y a une grande confusion dans le cœur des gens ou dans les têtes des gens. L'Ifoko du ciel croit le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas abandonné. Si on vous a dit qu'il faut abandonner Jésus-Christ, c'est faux. C'est faux et archi faux. Alors, il ne faut pas faire de foi. Voilà, la famille de retour. Kandenge, touti biso nyonso kolanda, nauti koyebisa bino toujours et encore que
awa ezalaki pasteur moko ya église ya message bato ya message est-ce que bozali soki bozali bosalaka makelele na bacommentaire ekosala mama Etoiline Ines TV kitoko makasi bosalaka bamakelele bandeko na nga kande boyebi nga naza moto ya message te naza mpenza moto ya message te mais bino moko boyebi soki badossier eyeli biso plutôt tokoya toujours koloba eza bongo. Alors na dossier oyo mpe na sujet oyo eza sujet moko ebele ya bato babetelaka ngo lisolo ke le pasteur William Branham et le pasteur plutôt Lifoko du ciel asambelaka lisusu na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth te ye akomi na ye kaka kokroire na kombo ya prophète na bango William Branham. Alors moi ba éclaircissement yango wana euti kozala ba éclaircissement côté ya pasteur yepe pasteur aza pasteur kaka ya église ya tabernacle ye kopesa biso moi ba éclaircissement concernant dossier wana. Donc pour ba nyonso déjà bazalaki sûreté ba nyonso bakataki pe kolandaka ba nzembo ya pasteur Lifoko du ciel. En tout cas je vais vraiment vous demander ya kozonga kokende toujours et encore ko soutenir frère Nabiso pasteur P Lifoko du ciel. Bo soutenir ye na ba mateya ndenge azoteaka, bo soutenir ye na banzembo ka ndenge ayembaka eza banzembo moko pas seulement que eyaka ko salisa biso bolamu mais eza banzembo moko oyo eyaka pona ko esunga pe bato ebele eza na bato mosusu oyo bazalaki na ba problème na nzela ka banzembo wana bazwa ba solution bato mosusu ka ndenge boyebi ya ebele et salama c'est comme ça eza bongo. Merci beaucoup na msala nzambe bisika nyonso zali na Lubumbashi, que Dieu vous bénisse surtout et encore abondamment pona ba éclaircissement oyo outi kopesa biso. En tout cas esali penza malamu yango na lobaka toujours dans la vie eza toujours bien kolinga kosala ba recherche parce que na kutanaki na ndeko moko ya mwasi oyo toyebana na ye asambelaka pe na église ya message. En tout cas na mekaki kotuna ye parce que na bamakambo oyo papa na biso moko c'est quoi encore son nom, papa Kaska Songo azalaki pe moto ya message mais abala basi tina bana bakenza akomaki kobala esalaki mwa mbutu ebela bato bafingaki église ya message baza bato moko boye. Alors c'est ainsi que na prochaine ndeko na biso wana ya mwasi vike aza moko ya batu oba umeli penza makasi na église ya tabernacle aumeli aza na ba connaissance ya makasi na mekaki ko approcher ye makambo to sololaki na ona uti ba uti ko yebisa biso awa concernant le pasteur Lifoko du ciel. En tout cas ezalaki ka makambo moko na tikala kondimela yete po nga na mona kinanga kaka eza kaka mais tango na salaki émission ya pasteur Lifoko du ciel. En tout cas mituna ezalaki ebele bato ebele balingaki bayeba bato ebele bazalaki intéressé surtout pona koyeba est-ce que ezalaka ya solo pasteur Lifoko du ciel akati na ye makambo ya nzambe to eza ndenge nini. Yango wana heureusement que musala nzambe mosusu azalaki disponible plutôt ye penza aseportaki garant lobi non mwana nanga Etoiline Ines TV na komeka kopesa yo ba explication. Merci beaucoup na ba explication ezalaka toujours et encore bongo. Bandeko nanga tokoti na année ya sika 2026 yango oyo ekoti. Je sais que na 2026 tant de personnes mutu na mutu aza na ba projet aza na mwa ba prière na ye oyo azosambela nzambe asalela ye grâce asalela ye ngolu biso nyonso toza na ba prière toza surtout encore na ba projet eza na bato mosusu bazalaki na ba projet na 2025 mais malheureusement esimbaki te. Alors pour l'année ya 2026 ezaka eloko na koya kosenga na bandeko nyonso. C'est vrai que tu kozala na ba projet ba makambo kosala sikoyo pour que ba projet na yo mosusu esalema yo pe changer etamboli na yo. Soki ko changer etamboli na yo te yango bomona kaka bane ko banda kaka ko changer makambo na yo echangeaka te. Il y a de ces personnes azana posa somba mutuka mais alingaka na ye ko sala te. Mutu soki ozana projet moko boya ko somba eloko ata soki nzamba si alobake okosomba soki yo okoyeba neni na kojiraka bambongo na yo te olingi kosala te okotikala kosala eloko te eza bongo.
bato oyo basalaka makambo ya minene nzambe alobaka me bango moko mpe bapesaka discipline na vie na bango au-delà kopesa discipline bango moko mpe batravaillaka dur eza te ke no parce que nzambe alobaki ke na kovoyage sikoyo yo ovandi ozozela visa eya visa ekoya ndenge nini visa eyaka na bato oyo bakendaka koluka ngo oluki mosala obandi kosalisa bapasseport okomi kokotisa bademande ezalaka bongo eza te ke no parce que nzambe alobaki na kovoyage yo ovandi passeport ozokotisa bademande akosalisa passeport te ozoluka mosala te sikoyo voyage yango kovoyage yango nini okomi ndoki mpo ke opumbwaka na butu eza penza na makambo ebele penza oyo nakoki koloba pour que salema volonté na yo force na yo courage na yo eza nécessaire eza pe important pour que bamakambo mosusu esimba c'est comme ça la famille ka nde nayebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo grand merci na baoyo nyonso balandaki biso du début jusqu'à la fin en tout cas ka nde nalobaka kokende na biso liboso c'est parce que vous êtes là soki bozalaki te tolingaki tokende liboso te que Dieu vous bénisse abondamment bye